Voilà, bienvenue fidèles téléspectateurs dans votre émission. Mesdames et messieurs, vous nous suivez partout dans le monde à travers notre chaîne EHP Media TV. Je vous dis Mbote, Mbote également. Ça c'est votre émission, c'est une émission prophétique. Et ça on a pour nous codifier Bananzambe. Devant moi, je suis avec un prophète, le prophète Paulin Kamulete. Mbote Moussa. Mbote papa journaliste. Partout dans le monde à travers cette chaîne Abisso EHP Media TV. Donc Bazolanda yo pona bato ba moni ba liboso occupé ko se présenter. OK, Nzambe apambola bango. Na kolinga Mbote pour se présenter tolinga na losambo kubundela. Seigneur na pambolo Nzambe na kabi moment où entre tes mains bandeko ba olanda message oyo bandeko ba olanda ainsi dit l'Éternel za na moko na ta oyo Mimon Sabo Zambé na yo na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. OK, na se présenter, je suis le prophète Paul Kamulete, pasteur responsable d'une église on a Zokamba juste à Selembao na Sima ya prison. Merci beaucoup le prophète Kamulete. Donc merci d'abord pour répondre à l'invitation à Bisso. Parce que yoza mosala Nzambe par rapport à temps. La Bible dit Dieu ne fait pas une chose sans révéler à ses serviteurs. Narota la biso marambo ils ont dérangé tout le monde entier. Ils ont touché na maladie au babengi coronavirus, ba te belé bazo kufa, ba te belé ba famille zo donc chaque jour ba bazo bungisa oya bango ba balingara mingi. Prophète Paul Kamulete tokomi wapi? Nzamba linga loba nini par là? Nzamba pambolo papa journaliste, hein? Je crois que tozo passé moment mokoza très difficile. Moment où bazo comprendre te tozo kende wapi, qu'est-ce qui se passe, pe volonté Nzambe zanine. Na ngina bisayo ke tozana mokili oyo etondisa mina mystère ya Nzambe et la parole de Dieu. C'est un moment où Dieu s'est élevé na bozambe na ye, atalisa biso réellement qu'il est Dieu, pe atalisa biso et sika oni nangia ki na biso. Je pense yango wana. Mais Nzamba rosalelo monte sans qu'à révéler ba salina est-ce que bino pe ba prophète bato to bengi na lingala ba sakoli ya bikolo ezata mutu moko te azwa ki révélation que maladie boyenye Nzamba ngwa za ki na silencieux abandel suko laksa bino te parce que le monde les a touchés, le monde les a frappés s'il faut dire. Bien aimé tika Nzamba pambola yo, j'aimerais te dire que Dieu c'est un mystère. Il fait ce qu'il veut et il sait ce qu'il veut. Bible Dieu sabiso azana mututu asambisaka ye. Il fait makambu o ezaka na dessein tout na makambu na ye. J'aimerais te dire même dans Mokanda 1 Samuel chapitre 1er, je vois toro bandotanga à partir 4 verset. Nazotanga na kombo na Yesu. Je m'excuse. Alingi totanga yango penza na bokebi makasi. 1 Samuel 1 Samuel 1, Natangi à partir à... Ok, à 3e verset. La Bible dit, les jeunes Samuel étaient au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes et à ce même temps, Élie qui commençait à voir les yeux troublés et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Amen. Bible Zolobake, à ce moment-là, la vision et la parole de Dieu étaient rares. Et l'ingolo banin, makambo e salemanatan o. Le Seigneur na souveraineté na ye. Monde entier a-t-il qu'on révélé en modité. On se réfère dans la parole de Dieu. Élie qui était un grand sacrificateur, quelqu'un qui dirigeait le peuple de Dieu, quelqu'un qui avait la parole et le sud de l'Éternel. Mais et comment dit tamoko Zambé abomela qui est makambo alingia sala. Et nous que nakati même ya profondeur ya bozambe bien aimé na ko saote nzambe atikali ko révéler ndeko morote likambo salemi a. Yezo libanda qui sont na biso nakati na mboka actuellement nakati ya République démocratique du Congo. Je crois yango wana. Par rapport à Nzamba révélé qui mutu morote le kwango. C'est que Nzamba ngabo mana mokili abwaki maladie po bakufa. Non, Nzamba ndio mokilité meza ba signe ya bilembo. Eza ba signe ya bilembo. C'est pour cela même dans Matthieu chapitre 16, Nzambazo saba pharisien lobi bozaka na makokia ko discerner likolo so mbuli ko beta. Bozana makokia ko discerner so ki likolo komi couleur intel. Bozana makokia ko ba o ezatongo pe pourquoi. Vous devez comprendre les signes du temps.
il y a quelque chose qui se passe actuellement dans le monde, bien aimé. Il y a des locaux où ils sont passés dans Mokil. Et seuls, à ce moment ici, les enfants de Dieu, qui ont la révélation, qui ont la communion permanente avec Dieu, comment échapper dans le châtiment de Nzambe Zoleka. Parce qu'il y a des désolations, il y a des choses où ils sont mis à la souveraineté à boya qui averti makambo. Il y a personne qui s'est morondeko. Et ça n'a pas makambo et ça le moment où même dans niveau du monde. Il y a des choses où c'est passé dans Mokili Oyo, où même les humains comment ils légaliser yango. Na ko personne ndakisa moko, ozomona na kati une église, un pasteur tout un prêtre, bazo confirmer to balisa mariage à homosexualité. Ozomona basi na basi bazo balana. Tu vois magie et comment il a niveau likolo. Les gens ne croyaient plus à Dieu. Les gens se donnaient plus dans le monde de l'occultisme. Surtout na bandeko ya libanda. Et l'ingolo ba ke na temps o toza. Nzambe a osala babengi mystère caché na ye. Et si quoi zo silisa mayele ya batu. Et si kazo talisa ke ye azan Nzambe. À ce temps ici nous sommes même bango bokiltis, même les gens là qui ont marché mal devant la présence de Dieu, Nzambe azozong sa mutu na mutu na kat na chemin. Ce n'est pas la fin du monde. Nazong noka na Matthieu Nzamba lobi tozana makokia ko discerner. Papa journaliste, ce qui le lomon likolo ningana ba ki mbule ngebeta. Nous devons discerner les signes du temps au tozana même prophétiquement, même bibliquement au ni nos Nzamba lingia sala. Donc ce qu'il faut que discerner bah signe de temps d'engo lobby que tout comme nous na fin du monde. Mais ce que tout le banini par rapport il y a ba signe oh yeso loba qui que ce qui Nicole Koki tout comme na suka na lingna ya est-ce que ça ba signe oh te yango tozomona pour le homosexuel aussi bien que le bango wana homosexualité comme makasi ba P2 koto ba lesbienne par là wana est-ce que ça kanda wana te eza ba accomplissement ya mamute Christ alobaki poisonga nalingi nazongi somo muke makomelo bina biso boye ya mbwete to mona bozongi ya mwana Nzambe il y aura des signes au Salema. Alors vous verrez des désolations au Salema. Il y aura de la famille, il y aura de l'angoisse, il y aura des méchancetés au Téléma. Mais Bible dit yango ebangi sabinote. Ce serait juste bilembozo talisama o Nzambe azobana mokanda Luc 21 alingi a rétablir le royaume na kati ya mokili. C'est-à-dire avant makamone salema bilembo yango ezo salema. Tozomona badelo bazolela. Tozomona passe même bato baza mayele rosilisa makambo lequel bango mayele. Même bango soit disant mindele o bazana makokia ko détecter makambo ba comprendre yango te. Bien aimé na zonction na pasteur ngolo bake so que moni likolo déjà ibani ko ningana se ke mbule ningebeta. Le Seigneur azongi sibiso. C'est-à-dire azozongi sabiso a rétablir le royaume na ye ndenge sengleze la rétablir na kati na mokili. C'est ça Nzamba ya abeta zongisa batu bazonga na nzela oye azana ngo pour ça parce que tant sous peuple na ba tourner contre ye ndenge bana Israël bazalaki ko sala mais na ebité est-ce que marambo tozomona ici salama na temps ancien na l'époque bana Israël. Je peux te donner dans Nombre 21 à partir du 5e verset Bible sanga iboye bana Israël après Nzambe ko sala bango bolamo basengaki. Et comme il a tant de souffrance, c'est comme que le peuple disait c'est détourné de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible déclare que le Seigneur a fait sortir un serpent. Abmishi banyoka. Ba comme que soit propre peuple naïe. Bien aimé, Dieu frappe. Nzamba betaka. À chaque époque, même dans la Bible, à chaque temps, lorsque son peuple abandé se méconduit, Nzamba bandé ko beta. Souvenez-vous même dans la désert. Il y avait un moment où Dieu, son peuple à lui, le peuple d'Israël, Nzamba zagina makoki même ya kofongola mabele. C'est-à-dire, les seigneurs, il y a des époques, chaque époque est un événement dans Wezalaka. Et lorsque Dieu veut redresser Mokilinaye, lorsque Dieu veut amener son peuple dans la perfection, il envoie des semences salimaka. Il avait envoyé les serpents. Est-ce que Moutokolo, est-ce que Nzamba peut permettre de nyoka? Nzamba peut permettre de kufa? Oui, Dieu le permet. Na kati ya Bible ça se fait déjà. Ezana ba moka musu Nzamba permettant nzala ekota. Ezana bisika musu Nzamba permettant mambo ça les bongo. Et si tout n'attend autoza, les gens ne comprennent plus respecter les hommes de Dieu. Souvenez-vous même bana obande ko seka mosakolieli. Qu'est-ce que Dieu avait fait? Abimisi ba nyama na kati ya zamba, ba dévora bana wana. Dieu c'est un Dieu juste. Il y a des moments le Seigneur peut faire des choses, tout le monde yango contre. Est-ce que Nzamba ko ngaba bakufa? Chaque époque et chaque moment, lorsque le mal est bandit komata, le Seigneur redresse toujours son peuple. Na nombre 21, Nzamba tini nyoka.
à son propre peuple naïe. Bah au bazar libota ne bimisa ki bango na carte d'Égypte. Pourquoi? Parce que mon qui met conduite na bango. Ça dit ça dans la Bible ils là déjà. Merci beaucoup, merci le prophète Paul Kamulete. Merci pour la révélation au tiko fongole la biso. Donc j'approfite on appelle ça pe bambote na pe simbote na Ormeline Luzolo poupée blonde originelle la fille élégance na Katsalman bambote belé et puis ba courage belé ba condoléances na biso to pesa ba famille o nyonso bazobungisa bande ko na Europe en Afrique par-ci par-là et pourquoi pas na kata RD Congo donc ba condoléances na ba famille nyonso. Le prophète Nazongelio, par rapport à message au Kakatozo solo lanango, yoza mosakoli, yoza mosalanzambe, tolandi onyo solo biwana, mais quels sont le message prophétique après Marambo onyo sowana et logoni ne koki ko arriver et logoni ni message o ni nzamba yebisiyo par rapport à temps oyo toza nango na temps oyo makambo tango koleka nzambe a osala nini parce que batumsu bazobanga en Europe batumsu ba quand on dirait nzamba ya lobby pour souffrance eleki makasi na ngina bisa ndeko moko zola nanga na moment oyo Bible zolo ba ce sont des moments pareils que les prophètes s'élèvent. Prophète azali sentinelle mosakula azali muto oyo azo talisa batu makambo ezoya. Bien-aimé dans le Seigneur, to comprendre temps otokomi na ngina bisa yo que nzambe azo rétablir royauté na ye. Na signe prophétique biso batojimo ngulu tozaki na kat na zamba pour zamba pesi biso makoki ya kosambela pona makambo zamba atalisi biso ke ba ange na ye bazotambola toye komona na kat na révélation nini ba biloko ezaki ya kolona lona ya mabe bazolongola yango c'est-à-dire nzamba azozongisa royauté na ye azozongisa suprématie na ye c'est-à-dire les choses esengeli ezonga dans les normes ndenge ezalaki yango zomona même pas na Israël ba o batosaki te batikala na kati ya 2 heures mais ba o batosaki bakotaki na kati ya Kana ça dit ba oyo bako comprendre le temps otoza ba zonga na nzela nzambe Bible zo ba ça c'est des moments pareils que nous devons être à chaque moment devant la présence de Dieu na ko bisa ndeko mo rozali lève-toi devant la présence de Dieu ezana ba oyo bakotikala mais na inebisa yo mutozola ndangai ezapi na ba oyo bakota na kati ya Kana tout le monde otika na 2 heures te mais il y a cela merci beaucoup prophète Paul Kamolete mais on dirait binope basala nzambe neti na mboka na RD Congo précisément na kata ville Kinshasa balobi que il faut beaucoup d'église il faut ekangama bat basambe na bakata bandaku idée wana est-ce que binope basala nzambe tango boyokaki eloko wana président de la République azaki décision wana boyambaki ondeni est-ce que sali mabe tout pas sali malamu Naina lo bana ndeko merci beaucoup ndeko journaliste. Ozomona malgré tout c'est l'ensemble mais Dieu c'est un Dieu de l'ordre. Na kat na mokilo tuzana bato zamba établi comme ba autorité. Parce que au club manabalaba tout ça ni makambu po yoza yo mutu. Il y a des gens aux zamba établi. To yamba ki sangwana malam. Lokola ezali euti na likolo. Esengela ki to accepter yango. Peut-être saba na biso bavana bandako. Mais na attitude de prière ya on a tout le baki nzambe azo rétablir royauté na ye à côté tina kat na l'église biso bandeko zali basani na nzambe ce n'est pas pour rien prophétiquement bat bazomo na ka église et kangami non le Seigneur est en train de laver aussi ces églises c'est-à-dire il y a des églises et quand même nzambe batindi ba ange ne ba sa musala ezana ba église msupe lelo ndeko nanga journaliste au côté na kat ezana biloko msupe ezana kat kuna ozo kumisa nzambe te ezana biloko musu ba bomba na kati zo kumisa nzambe ouais église non na ko pesa yo te église ndeko journaliste na lobi na yo kaka bongo il y a deux églises oh ngai na binga na za musa na nzambe OK au koti otoli eloko batie na kati zali pratique ya nzambe to ya nzambe te ce n'est pas pour rien eloko anetini même tina ba église ekangami le Seigneur est en train de rétablir royauté na ye jusqu'à nous les hommes de Dieu tina kati église na ye le temps est grave. Donc azo chikote pena basala nzambo ba osela l'église mususu ya lokuta ya mabe ba pratique mabe na kati. C'est tout ça. Parce que on a vu des choses. Na kat na mboka pe na monde il y a des choses qui se passent. Na personne d'excellent choloba awa. Comment comment l'église baba lisaba na basi na bana basi. Ce sont des signes que Dieu avait dit. Ce sont des signes prophétiquement où eloba maki. Prophète Paul Kamolete oza libre oza mtakokanga yo azati mtakosimbo azati eza na bana nzambe pe belé ba okene ba prédiction baza na kati ya église wana est-ce que oko citer biso deux seulement église na monde oyo ba kendara na ba pratique wana papa nzambe apambola yo
nazo pesa ndakisa ya bandeko na biso ba mupe bandeko na biso catholique natala ki na internet ka ndenge mundamba sunga mindeli basunga biso ozomona ndeko pa peto sango azotelema kopamula libale ya mibali na mibali papa tozokende wapi mariage esalema ya nyama na mutu bato bazo-autoriser nzoto esangana ya nyama na mutu. Il y a des messages qui se prêchent même dans l'église oyo qui dit ça que ça c'est la perdition. On ne blague pas avec Dieu. Dieu reste Dieu. À chaque époque nous avons redressé peuple naïe. Il y a l'abomination qui continue dans l'église. Bible zolo ba yo muto moni makambo na kima esika wana. Longwa na esika wana. Déplace-toi. Nzamba pambola yo. Merci beaucoup, mais au lobby église catholique, dans l'église catholique, tu es eza parmi les églises où il y a minene ya monde entier. Ils ont un peuple de Dieu, bazawana ya makasi. Est-ce que ndenge likolo de Jésus mabe on a sait que bandiminion sona bazana dans l'église catholique bazo qui peut en faire. Et fort ni no bino pe bozo sala ba prophète na ba pasteur pour na ba âme ya nzambe. Je crois ndaki sanzamba pambola yo. Na uté kolanda kaka na ba TV kaka ya biso bango bande ko noti kotanga kombo wana. Bango moko ya mokonzi na bango pape na bango oyebi ki ako même ko suspendre basango mususu ça dit ako même ko vandisa mususu ça dit il y a des choses o nzambe peut révéler ki biso ya mabe salima na kati ba pratique ya mabe salima na kati et la colère de Dieu e bandeli na côté kuna e kiti na se nzamba pambola nzamba zo abandi ko beta kuna zo beta pe na bino ba prophète parce que lelo mon peuple périt faute de connaissances. C'est-à-dire azolo bande na population te mazolo bana bino pe basala nzambe. Peuple na yeso ezobunga eza pona kozanga boyebi c'est-à-dire olebo talisa bango makambo yo eza ba chercher premièrement royaume des cieux beaucoup ma rotatsa monga o pambwa ma boyeboyebo. Le toyebi biso bandimi précisément tolo bana Congo na kata ville ya Kinshasa et pourquoi pas na kata Afrique mobimba. Ba message où ezara clone na l'église et komara nzamba ko pambola yo dans 2 ans 3 ans sala boyo ko zala béni mais message fort oh nzamba ba chercher pour le royaume de Dieu ezala raté ba nzambe ba bien ngote bino pe bo mema biso yango na otikolo bana yo awa tuninga question ba fermeture de l'église nzamba zo rétablir ordre na kati église boka moité il y aura même des grandes têtes oyo ko yana se soit disant ba ko yana se nzamba zo rétablir ordre na ye Nzambe azong sa makamu nyoso na kati ya milongo yezo na ordre. To boité message à bénédiction za mabete. Nous sommes là pour bénir aussi le peuple de Dieu. Nous sommes là pour donner l'espoir aussi à ce peuple. Parce que même Nzambe yemo ko bande ko pesa Abraham espoir. Souvenez-vous un jour Abraham a dit Nzambe abi mais bozunyo so pesinga est-ce que etika la pone les yeux. Obi eloko Nzambe sa qui est Nzambe tali sur l'étoile, pe Nzambe a sira qui est to boité. Mais les messages où les clés où nous devons prêcher dans ces moments, c'est d'abord faire retourner les enfants de Dieu dans la droite. La repentance. La repentance. Papa m'a bé comme ming. Aux hommes ndeko moi si à ça la ranegi nous manaye, mais abi kazora di ma repesa musa na Nzambe. Et ces pasteurs là aussi ayebi. Mais yango na zoloba, nous devons rentrer dans ce message là. Il y a des pasteurs comme ça, ayebi ke bana na ye, basana na boba kope, ayebi ke yemo azubeta tout mon diminanga za numba. Et il mange ça aussi. Et mon dit, tu n'arriveras pas à lui prêcher comme ça. Mais malgré que nous devons aussi prêcher sur la bénédiction, mais nous sommes là aussi pour redresser et faire retourner les enfants de Dieu dans le chemin et surtout sur la repentance. Pour âme où ils ont repenti, tes âmes où ils en enfer. Tu peux avoir tout, tu peux tout gagner, mais si tu n'es pas repenti, aux anakati ya nzambete, toi qui es occultiste, yo muto simbarakis, aux aura moi si abatu, aux alakama mnyoso mabe, le temps est là où le Seigneur nous amène à la repentance. J'adresse aussi aux hommes de Dieu. Oh, les autres, ont matériel, oh, peut-être Zangatina. Dieu s'est déjà levé. Même dans nos églises. Basé belé. Moi, je n'ai côtoyé presque l'église, moi, mingi papa. Na tei pe na l'église, au côté pasteur abiso bité yabo. Mais je vous dis, papa, na côté, na zumongoluana. Je connais celui qui craint Dieu et celui qui ne craint pas Dieu. Ça c'est craindre de Dieu. Il y a des choses où nous avons redressé Mokinaï. Même nous les hommes de Dieu. Nous avons redressé Mokinaï. Abi le brigé c'est la frappé.
et babribe osani on a dispersé tous on a quatre trois chemins. Prêchons la parole d'Isali. Retournons les enfants de Dieu na kati liloba nzambe. Mabe tondi mingi papa. Nzamba fongolo miso mona makambu. Même Kinshasa ozomona kako mabe tondi nzamba salanga ngolu mso mabinube nzamba bikoma kana victoire. Mais obandi kotala mabendenge zo salema. Lelo ba namoni bandeko mi bazo regete bakangi baba. Ozomona mutu oleo ka souci lisumu ndeko azolela poni bakangi ba. Merci beaucoup les prophètes Paul Kamulete. Mais avant tout, pour tout comme déjà cochité, avant na to kita vraiment na CCCC malam pour na clôturer mission. Na tout sur question moko. Les lopé basala nzamba ngo tikolo baké ya mabe ba kompe belé ya malam nzamba zo redresser, nzamba zo frapper. Bino pe basala nzambe. Confiance na bino elongwa pe lelo et pas bandimi. Et à mon temps, tous autant à l'église catholique, non tout le monde a bas sango, sango na sango, kuna baswani, au sango a violé fimo, ba commettre la justice. Et ça l'a raté, mais le lobino, ba serviteur de Dieu, ba prophète, ba pasteur, tout comme on a bino wana, oh pasteur moroboye, naser moroboye, kingan, oh pasteur, ba musique vidéo na e. Tout ça. Est-ce que bozo monate, ba image na bino pe ba toa bien, et zo beba. Bo sangani bino nyoso na kata mbadi morobo komi, et l'oro mabe. Nanya bisayo ne kozaba pambola yo. Parmi les faux, il y a aussi les vrais. Les gens ont maté à mon atéa sur le reste. Le reste bazala toujours. Na échappé mutute. Na longoli mutute na makamu oyo. Na bi ke nzamba telemi. Et celui qui n'est pas positionné, akuta na nzambe na nzela na ye. Il trouvera Dieu. Là je le parle comme un prophète. Akuta na nzambe na nzela na ye. Mabe komi menyi papa. Pasteur a bien pena Congo Bazali, tu vois moi 2 ou 3 noms et basala nzambe oyo la na matin na bon temps sur la télévision moni wa salam sala bien sala na bien. Papa nzambe apambola yo. Na yebi ke bino ba journaliste bozara makasi. Na makam oyo Bazali ebele. 2 ou 3 noms. Na ko sito ndeti patriarche mune lokola tambulo koki. Aki nazora ngulu pe okusa na pembe na ye, un grand patriarche. Nazora ngulu na zakadeti na apôtre Mwamba, peut-être n'est pas connu de vue comme ça, mais c'est un grand homme de Dieu à qui s'il te prête chez lui quand il te dit une chose, Azana Kat il y a fausseté, ils sont beaucoup. Namiki aussi téléoana, OK. Na baksa tam yo okondi ma pas salam ça bien. Est-ce que vous croyez à peine le pasteur Moïse Mbié? Bible zo pas mato jeter to sambisate parce que nzambe mo ndabi ya sambisaka basa. Non, juste oyo monaka étant que prophète mon sakoli abikolo oyo monaka ça comme ça bien vraiment c'est un homme de Dieu. Baza mosala nzambe azo sa mosala na ye en dépit ya Ndimelaraye, c'est ça. Ah, je crois en Dieu. C'est difficile d'en dire non pour la moto, mais je crois d'abord en Dieu. Je crois en Dieu. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Donc, nous sommes déjà presque à la fin de cette émission. Donc, merci. Nous sommes avec le prophète Paul Kamulete, avec une action multidimensionnelle, parce que nous avons participé déjà à la alors, prophète, ils ont battu sur Bazolanda Bisso, Miami Suetondi Nelongi, Mitema, ils ont reçu, Bakangam Nabandaku, Bazotalayo, Bazape na moi besoin de consolation. Et puis au PC numéro nayo pour moto kozala na besoin nayo tam sous mandela prière o mekaipe ko sambela pe ponaye na lingina bisayo ndeko zolanda ngai malgré que nzambe a telemisaka chantimani à une époque mais il y a toujours cela que le Seigneur épargne. Toi qui me suis à ce moment yo moto zingolo kolanda ngai na ina biso que peut-être yo ozali o nzamba épargné yo ndenge ndeko musolo beske mokile suite mokile comme na soukate c'est pas le signe mokile soukate même Bible zoba lorsque vous verrez des choses e bangisa binote mais epesa yo bwana ko ba ndengo discernaka soki mbule linge beta ndengo discerner temps oyo tozali oh même bango moko bato basala ka makambabi on ne sait pas qu'est-ce qui se passe au juste mais na nya biso ndeko zolanda ngai zala parmi ba reste o nzamba ko épargner yo. Je sais que prophétiquement, le rôle mosakoli na sakoli pona yo. Peut-être tu pleures à ce moment. Tamso kangami na ndako za na poto. Ozo lela te pose des questions est-ce que ya na ndako nanga. Mais na sakoli nzambe o na oti montagne.
a épargné on a kombo na Yesu Masia. Parmi bateaux Zamba Maki Nakati à 2 heures, il y avait cela aussi. Bakota Nakati à Kana. Zala parmi bateaux Bakota Nakati à Kana et Barolia miel, puis Barolia milikezo ya sika. Nzamba pa mola yo. Nzamba pa mola biso numéro nangezali 0 plus 243 089 82 68 717 089 82 68 717. Merci beaucoup, merci le prophète Paul Kamoulete pour l'invitation à Bisso. Tout ce livre, on a vu que tout le monde a parlé, vraiment édifié, consolé et pourquoi pas satisfait. On a donc salué Moussa Nzambe micro pour Sambe la paix, pour clôturer l'émission. Merci beaucoup. Na sambeli na kombo na Yesu na lingeska linde kozolanda lo sambo oyo okufungolaka maboko na o recevoir grâce o Dieu d'éternité, Dieu tout puissant. J'abandonne ce moment entre tes mains, Seigneur. Moment où nazo resambela nzambe. Je sais que la prière n'a pas de frontières, Seigneur. Le sambo o nzambe na Israël et que de tout doit prendre de quoi zolela. De quoi zomi tout n'est que tout nange kozala lobby. De quoi zomi tout n'est que na kokufela mwana lobby. Zambe sala makasi na ye. Même si y avait cela ba koya ki na kati ya 2 ans à Moïse, mais il y avait de reste au batika la kinzam. Lorsque ba reste bas à la sauver, Seigneur, épargner bango. Pe sa vie na ba bazangi vie. Pe sa kimia nzam. Na bosa nimboka o Congo te nzam na bikam. Lorsque la main puissante de Dieu et so palikolo mboka o nzam na kombo na Yesu Masia, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci beaucoup fidèles téléspectateurs. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. Donc nous sommes déjà à la fin de cette émission. Aux émissions à Bananzambe, les émissions Wapi Bato, Lela Mingi, Tango Kutaina Mosala Nzambe, numéro ya Mwana. Après émission Bengi, on a un problème moko. Il faut solution en moyen à fond Nzambe parce que nous avons une solution. Contact eza on a so ipo yoki bien te numéro na biso eza affiché na on a place ba commis Brice garçon sympa donc mon numéro est là aujourd'hui au bengi ngai na groupe ça le numéro il y a prophète donc merci beaucoup na remercier équipe technique Mobimba pense moko les grands caméramans et puis équipe Bumba les cordons na PCP Mbote Natania Lengalenga et pourquoi pas na Romeline Nuzolo maman GH ya papa Edouard Mani se retrouve au prochain numéro bye.